congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Merci na fidélité, paix, confiance au Bopé Sarabiso. Bonjour, bonsoir. Nabana poto bozota la biso à travers le monde. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Nazo signalé bino que awa tozali na kanda lobby déjà bomona ba image sur www Congo Dialogue oyo kabibi balemo na Darby Matuka l'infatigable o bazalaki depuis aéroport ti ba morga cinquantenaire na moni bomona ida ba image lelo ngamoko zini kumbila international naza na kanda pona ko signaler bino que lelo to solola ebele concernant micro lelo zara li solo a micro bat balobi Papa Wemba akufi atiki biso papa Wemba zalaki maladi fala zwana nutana ye ba msuba lobi eloko bomi papa Wemba ezale ya mususu posa ya mbongo ifala pema ba msuba lobi micro lelo à travers cette émission pour comprendre la réalité parce que dans la kanda couloir Mbadia Koko place nini bazo rendre toujours hommage na bakaladi ya Kuba de so bozo monanga de ana chapeau ya boye o eza déjà idéologie elle nkuru chapeau déjà bomona derrière les kourou na rolinga tokota na kati ya couloir na plaisir à ba téléspectateurs nyonso balinga ke émission oyo dialogue des stars. Merci na Francine Ngembe mon boss et pourquoi pas na Jorgi Samba le procureur autrichien tokota na kati et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission. congodialogue.com. On a signalé bino tozan na couloir Molokai. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Mes condoléances. Merci. Partout dans le monde, papa est manipulé au Golobani. Bon, tout le monde dirait rêve, mais c'est la réalité. Tout ça, souci, surtout biso, bana molokai. Ma tongue est amenée, mais bana molokai, 5 vélos à construire, c'est le molokai. On a aussi un peu de poto à baraté, molokai et le Goloba. Tu bandis la masimanimba, tu es au choué, du kolama, kanda, tu suki na India. Kanda nde place totelemi. Oui, bala papa Wemba, yangoyo, avenue onde, est-ce qu'il y a kolele. De 5 mots locaux, il y a 5 avenues wana. Mais matonye nyo soza aye, pas un leader. Mais ba villageois mo local, il y a biso ta vrai villageois ya mo local. Ndé ni expliquer nous doit zota la biso villageois ndé. Ndeka toi ka village mo local, tem na mincho tem na ka village mo local. Ah, tout un village, mon local. Parce que mini biso to eli likambo micro. Est-ce que ozo confirmer dans autres là OK micro wana papa Mba yembelaki ndeza cause ya liwana Non. Na habité papa Mba déjà zali malade. Tu veux qu'il y ait la réponse 6 mois de docteur après ça qui est. Mais 6 mois papa Mba ke go beta na festival comment? Bon c'est ça là tu comprends entendre yango wana. Tu dois comprendre ni le ki wana. Tu confirmer ma micro ou pas. Et prévésate que micro de ça le bon prévésate en côté. Observe toi saisir gars dans réponds après ça qui a respecté reporter quelque part raison bon. Toi qui c'est pas toi tu pas prévésate. Et là liouais ça se passe parce que c'est notre père, notre vieux. Donc on dit va biso de ben roi oncle. Moi pas la biso roi oncle la biso. Pour collègue ya maman nga chic. Atanga na bozo to abana to koli to botami na baba le ayebi biso bana bo mo na biso bonga na grand frère ya petit frère na Abouakai ABD Abdoulaye Star Abouakai le prince de mon local Abouakai Abdoulaye le prince de Belgique na grand frère na bon ada papa Koufi bon to le la papa mais to le la na polémique bat balobi quelque part oyeli sur la micro na oyeli sur la micro na micro eza cause elwa papa wem eza yango te mutu ta kota polémique à ma micro. Va faire ça bien pas gêne à battu parce que gêne non à battu ça la mambo instrument à déplacer qui micro parce que battu ba yebele battu ba yé likola podium ndenge papa mba koyaki yanga déplacer qui micro so nota la image wana ba holandisa wana o ba la image banda papa mba ndako yemba yé ninga yaga kozwa azwa ki nsete ya pamba ya micro azwa papa mba na micro na maboko
Papa Wemba tazo yemba la liboso ba fédifié tina sima azalaki na micro na maboko azo yemba je nous wana ayaki kolongola kaka tiji ya micro pona ba danser ba moya kobina tango ba bimi liboso ayaki kozongisa ngo et place Papa Wemba sitaki po Papa Wemba toka kuvi alongoli micro na ye moko azongisa ngo na place ye moko siti ko boaka ba cri atie micro otelema na telema ngaka bina akwei. Pour les micros, on a que micro n'a rien à voir avec Papa Wemba. Papa Wemba est malade, biso moto yebi. Papa Wemba a été à convenance. Pour le bindego. Netinzembo ana déjà sotolandi bien. Boyo ke déjà comme cracher. Nenga bimisaka mi pesaka pena. Voi bano malisute. Batsa bongo te au micro to nini. Eza diplomatie et on baby sa diplomatie biso na ba ivoirien. Ta loko basali. Ba pesi biso devoir mnene toye ba total asko biso moko ba kolo papa soto kunde ndenge nini. Ils ont pris le temps. Soit Corbillard voilà. Yeah, mais dans tout ça, ils ont pris le temps, il y a s'organiser dans un petit moment. Ba bimisi combien pour basala ngo kezala pona Papa Wemba. Donc tozo attendre to ba micro non, papa déjà il était déjà malade. Boyoka ki bien zaki même pas tourner hier. Il fallait aller dans la 10e festival édition, il y a une 9e. Il a fait que précédé parce que Kofi Olomide fallait aller à la 9e mois. Il fallait aller dans la 9e édition, mais papa y est avant. Donc et Simba quittait na bango. Tant que bazaki na posa, il faut musicien congolais moko azalawana. Bon, tant que papa n'a copé ça toujours honneur. Il y a Congo nous d'abord, il y a Mboka nae et puis il y a fierté ya rumba congolais. Ndé salaki que il fallait akende. Ozomona mais papa il était malade. Il est azaki na convalescence. Mais il a fait que ceux qui bolandi banzembo on a bien tout le polémique était papa comment ko cracher ninga yembarango biso to kaka. congodialogue.com. Merci beaucoup, merci à votre bozo talabiso. Tu as chouchou mia qui par rapport à Yaliwa, il y avait beaucoup le bakaladi à Kuba, chouchou mia qui mes condoléances. Ouais, merci, je n'ai combi. Donc merci hein. On est toi en moralité, tout père de papa donc monde entier isolé là. Donc et en mon photo sur la pe moi attends vite fait ba point de vue na biso. Tant que artiste biso to feature à l'obiso ne to ba remplacer Papa Wemba. Donc tout est là. Tout si c'est un court thème essentiel que tous en on est toi là œuvre belletikali tout continuer à papa. Artiste n'émerge jamais. Papa les lois ali sauter. Babi papa na keka mbalamo qui dit soit micro té. Ah bon, nga maman na quoi na ngoti nga na mona liweza permission nzambe liwanza même ta permettre ngo si nzamba permettre que okufi batu ba loba mambo belé loba mambo biso to ba nzambe te poto ba vérité ba soupçonner mutu tout quand ba loba papa bela ki to papa ba tchelier poison to ba bomi to ba triquer mutu ba nga te nzambe comme ta ba pin nzambe me ta permettre ki so ba salier bon c'est que nzambe moi vile pourquoi a permettre ki donc mamwana c'est mutu sa kufi na mona ngo inutile bo sala ba autopsie bo sala ba nini po et changer rien pour mutu mutu sali mabe mutu ngo pe a kufa kaka mutu tika libela na mugilo azana été donc c'est ça donc na épreuve moté to monika ka to ki ka dimanche wana ke papa kufi na tongo ndé tout le monde ba oka ki bon même ba mission na ba ki na éviter ce coup d'invention na mission monter to éviter ce baba mona tombe papa me ba tcheleke poison na éviter ce baba lo ba bongo mais ngai na éviter na mwana ti donc ngana bika papa kufi ils nzambe muta permettre ngo que son âme réponse à pays donc ils attendent na e o senga nzamba benga mo abenda molimo na e nzamba zi am na e donc to rolo balo trop ba polémique sur yango te donc ngapona ngana mona nzambe po ndeto vivara boye nzambe ndeto lamuki boye et nzambe mtalingi soko la mungi na tongo kumisa nzambe potam supo rodaye soko daye za rapeka maman nzambe za ngote ke o batamokili mutamokila na puissance te nzambe na permettre ata ndoki pe na basangani 200 ndoki so nzambe abi non so nzambe permettre o kufa eza bon poza ya loi nature ça va bon souvenir à Papa Wemba. Ouais ba bon souvenir belé ngaza na bon soldat ya musique ngaza artiste ya solo na musicien o ya fabrication te na musicien solo so za bon musicien foye ba Papa Wemba za artiste amune na sali ba préféré na mboka na biso ata ninga ki vivant biso ba o to no reconnaître en haut que pas malgré ça idole na ngai te fona ba vrai mais nga na yebi que papa za grand azaki icône na mboka na biso Afrique Congo partout dans le monde papa Wemba sala ba preuve belé
ngani nazo chance okuta ya ko fréquenter papa Wemba te mais tukutani na kaka na mona ku nzambe bananga na yeba papa Wemba na vie natikala okuta ni concert à vivre à la musique natikala ko fréquenter papa Wemba te na tala papa Wemba na TV fanatique à papa Wemba na bonne musique na obeta na belle voix avec nango mais un mois passé on dit tout kuta na papa Wemba na émission na ti le collé na mon papa mon sympa ya kuta biso to vandi papa hier avant de saluer biso mon fils ça va de soli vite fait na papa à côté na plateau ça l'émission après hier ngam na côté na même chaise na déjà souvenir na tikena ngo juste kuta na le lekelenga natali papa na ajwa na betimba tamudinda ya André Makenzi papa beti kazara mo ya faire chemise mo ya faire boxalinora so natali age père on ninga latéral tinde mon nga jeune ngana bia do père à génération do atika ngai latika pa na hôtel comment père na age roula tabo do père accompagner ya mon papa Wemba la génération kufite génération tikali toujours tout ça l'effort bato balane na sap balanda bato balane na ndule balanda mutu na mutu azwa ba point fort à papa Wemba pour papa Wemba tikali éternellement na mémoire ya peuple ya monde entier c'est ça na ba chanson na ndeti nzemoni onda olinga ngasko banzi makala ba Eliana ito tinelanga photo nalakisa bango bamona yo malamwe tembe esila o tina nini mama bayanga nanga mingyo pona zanga valer ozali bamourir par rapport à jena bango bazali sebana na ajena mu olingi mose c'est pas sérieux mon kolo yoko ya na koyamba yo na kinyo na plein avion na tambwisa yo Kongo mobimba tilube fou eloué. C'est la meilleure chanson, chanson préférée dans la vie à la musique. Merci beaucoup, l'artiste ne meurt jamais. Merci beaucoup, Chouchoumi. Ouais, merci Pena, Vini Kumbio, Ebi, donc tout la papa, Ngai, na part Ngai, contribution Ngai. Jour enterrement, papa Wemba, Ngai, na au podium, thème dans un instrument, na au podium, instrument Ngai, juste les beaux sièges dans la répétition, qui est le numéro 1. RCTT Kazai, tout nous allons donc battu tout après enterrement tout tous les papa na bien ça va collègue na artiste au ba on a bazan tabaya tout y mana bango tout podium pendant pleine victoire on a pena na ikele mana coin podium ezalana c'est mercredi congodialogue.com. Merci na bana poto bozota la biso Dino yo ayo kuté déjà quand mon papa Wemba tozaka na matanga mes condoléances Dino. Merci pareillement. Toujours pareillement pour papa la star planétaire. Et on somme d'après sur mes condoléances par rapport à papa Wemba faisons que c'est pareillement pour les autres tout. Là maintenant on a vu tout. Donc ça passe mais beaucoup de gens ont médité à papa. Donc jour tout bon on a déjà eu quand papa trop mais ce que ngolo Yesus est makasi. Tango waki ke papa kufi ça là qui on dit. Bon, il y a qui pendant tout le monde a tonnerre, na ko kata na ndi tout le monde a pendant tonnerre beti, kake beti tout ça ba tout. Il y a pendant na pongi. En fait peut-être ceux qui na en direct à télé kota la festival on a peut-être ngana e bango on a butu mais na ya roula là. Et na la munga ina tongo mo matinal na noso la na vinanga quadra koraman ko fiolo midi on a PCP ba condoléances place azali to ba no chat na vie par rapport à concert Faina Beta na Saint James Hall to doit discuter par rapport à date et tout aussi c'est un peu sur la vers à 7h avant tout comme à 7h30 via Kati ngapena Kati fana zonga na mo pongi puis ngzala ka buma mo la moni bapel bato ba mo benga mendeni papa ku papa qui na festival parce que le samedi nango na talaki que papa obeta na Côte d'Ivoire. Ah non papa dans la Côte d'Ivoire et tout. Deuxième appel, troisième appel non. On s'est connecté sur Facebook parce que tombé peu courir za TV akin. Courir la été moi au la télé za na kota na Facebook na mon journaliste et tout bino madame Sluzolo Jacindala na tito colère na mon so déjà le logo journaliste de so bati c'est que
eza mwa solo na bite na benga nano ata motu moko na bengi on va confirmer nga donc que papa tiki biso donc là est vraiment passé la grand baoba donc lelo bon nga na yeba de papa ma grand star banakala mais lelo na comprendre que non ba leader ebele batika ba verbe mo ko na TV générer na prouver na ligne ko yo leader mo ta mi ko ba générer na prouver s'il vous plaît so ma tang silito sola mais phrase wana générer na prouver na ligne ko yo te à part Kofi Olomide o tout batika le muta mi ko ba monter s'il vous plaît. Merci Gino Equalizer, merci Gino lelo papa e mané plus mambo bimé belé papa wemba bati les poisons na micro papa wemba azala ko bela il fallait vendre nanu ndenge docteur alobaki mais papa akei ko beta na festival na ebité ko lobanini bon ils a signé à c'est vrai c'est ils a passé mais papa laxi grandeur ya bolingo envers musique envers public respect parce que au cause d'un musicien public n'aime de ça la moto ce public wana et salioté yo yebana petit le roi public n'te ça la papa atikala nina nyongo na devoir ya ko sepelisa bango kaka bien que papa utaki na maladie malinga ka kokende kubeta concert wana mais nga penza mambo poison, moi je suis pas de même avis. C'est vrai que ça fait polémique. Bon, tu es biga biso ba congolais on aime polémiquer, mais nga mama poison je suis pas vraiment d'accord parce que au départ toyoka ke santa papa ya bien te. Au moni podium neza wana tout na artiste tout. Podium yana suka na stress. Ata ningo kuma na niveau ba papa yo mbata na niveau ba we Ranson ba JB ou quoi ou ba Michael Jackson mutu artiste tout ataka na scène ya mukie ka ata rap na umu po mata izana suka na stress wana mutu na ninge stress ezola ka ba monsieur sala bon libumu pasi ba monsieur pesa bon vertige ça onen nga stress e musala nga libumu pasi na moi muke vertige. Et ça là bon mais sona bendi pema na inspiré na kimisa na muke mona ekimamba moto au bout de 2-3 chansons ndo monique au se stabiliser au jusqu'au G tu vois ce qu'on a moto est malade et puis scène on a été qui va concert ba VIP que nous annonce moi fier et tout on a un grand podium grand monde donc il fallait papa plus énergie trop avec la santé et on dirait peut ça quitter mais pour nanga si on a condamné Mouki, d'abord, les artistes ou sur le podium, ils sont, bon, excuse-moi le terme, ils sont vraiment pas instruits par rapport à la santé et tout ça là. Moi, je ne me dis pas que nga son a encore sauvé papa, non. Son a peut-être un ça là signe à premier secours, c'est-à-dire massage cardiaque. Faire de bouche à bouche et puis éviter ya koluka ko tombola mutu parce que muta ko il sait que nous te lâcher pour ça nous te lâcher papa linga résister nga télématita nous les vidéos pas sengi pena kita akende pe ma quelque part ce qui vraiment papa we ma combien à niveau que akui c'est que nzoto et lâchaki mais nzoto lâcher comment yo ko na réflexe tombola mutu na directement à télématé fallait pas tika papa we manga ko ya ki wana baluka balongole ba sapato ba fongole ceinture balongole lokalikolo pour baluka ba sala massage cardiaque tu vois et puis ko condamner sous bata festival wana comment la festival menene bongo concert batu bazé belé sécuriste moko ba ayaki wana ayebi rien sécuriste wana donc aya azota le bembe ne mona ba mise ba na podium et tout ça là azota la naye mutakoyi et puis azaka yemoko fallait ba sala ta moins une vingtaine une trentaine de sécuristes. Et puis, bisope le roi na Congo to la après c'est to la moto kunda moto. Il paraîtrait na nga ki basa la autopsie banini batu baboy. Or normalement, ba ko vendre sango nanu, ba sali ba enquête, ba sali autopsie parce que tant au papa koyi, ti ba longwa na e wana, ba kenene na hôpital. Laps de temps na ba sala ki na ni. Qu'est-ce que intervention nini o ko ka ta ke ba ko ka ba ramener papa na vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
dans laps de temps voilà. Donc tout ça là il fallait pas me colonder là mais bon biso to la pressé au kunda bato poto bossa na moins rapide mais biso to bossa na papa Mbaté parce que idole a prouvé que musique congolaise et l'équipe ivoirien pour couper na ta Côte d'Ivoire pour le lo ba kuma ba DJ ba kuma na biso problème na banzema ba ivoirien ou ba ivoirien ba l'équipe tala grandeur à papa Wemba a couper na ta Côte d'Ivoire impact ya osakana ti ba chaîne tout na ba BBC News ba CNN au moins akutu mutu mo za soit disant so opposant so qui politicien CNN ne le bela été CNN le bela été ba ça opposant donc c'est-à-dire le ba trop mama politique CNN le bela na lutte vous comprenez mais nous laissons akufi CNN donc na monique papa Wemba grand et puis il voir bokanga na ko botsika makelele biso to za danger na coupé décalé roi de la rumba mundela zo le bela rumba c'est mundela le bela coupé décalé mundela zo le roi de la rumba donc lelo rumba zong na temps ba jeune bozong la rumba papa tsikeli biso héritage bozong la rumba pour mundele accompagner jeu qui est musique africaine comme on en rumba congodialogue.com. Merci beaucoup, merci. Nabi qui a interview mais autre comme ça émission Mobimba po. Chouezate, merci na Jorgi Samba le procureur autrichien, merci na mon boss Francine Ngembe. Merci na fondation Amanda Duchesse Oazole la papa. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. À suivre. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.